En tout cas, dans le comportement, on a la vérité. Mikolo Penza, famille de beauté l'équipe biso. Famille de beauté l'équipe biso ma casse. Parce que tu n'as pas de discussion. Tu n'as pas de makamoko zeng mutuna makolo. Ote ko to linda, nanani na maman Thérèse. Ote ko to yaya, to sala makasi, to matsasi la si la zolala. Si les zolala ba fini zo tele matina suka te ba to concentrer na rando. Bon le kika na ba rando. Soni hotel mida ko to na maman Thérèse. Ba on sa na nini. Ba to so enquêter kanga makambo ninda fingine on ko to film les hôtels matin. Ba abonné ba olala. Film les hôtels matin. So film etale mindi ya neto zo mbongo. Desi la zo kambongo tu pia. Kamia mwana ba to bisa mbongo ba 4000 5000 asa ba film. Ce que si la voyage ka ba manque pas pour te continue SB. Pour nani. Ya manager azaka na nani. To discipliner za tina kwasi ba nini ya théâtre ngana tuna. Ya gola bimana makambo oyo. So fingi na ominga na fingo. Na tia mwana na miatira mobali no ya gola. Na zana ba photo na bango. Ko meka kutuna na omite po ngama opena za awa. Engangunga. Na za somo na musika pena pene. Meka. Ce qui yo yakara makambo kino obebi se yaka isila makambo yakari susu. Na za somo na musika pena pene. Akuna na kisasa. Na oti Paris lobby na za na kisasa. Ya kola so za mwasi. Quand oser longi ma belle kwa na sema kolono yaka pesa live. Finga kana omi eboka tata kina mabele. Mwasi na mwana na yo kota miniature na mobile no kota miniature. Na lek no ya mwasi kota miniature. Beaucoup ko exagérer. Ole ga koto komba Naomi. Ole ga koto komba Naomi. Naomi asalini. Naomi na linda bazabi nemite. Naomi na linda bazabi nemite. Ngape kutu na ningana ngape linda. Ata linda za famille bota na ningana nga linda. Oui. Mais oui. Na linda makasi. Mutuna baende na mokilo kola davina za te me linda peza na ningana nga linda. Natali afime msupo na linda za na kati Natali la kananga. Na famille bota peza afime peza mizo brou Natali. Natalaka. Ah oui. Natala ngo kitoko. Oh. Ya golo za ndoki. Ni sana mama beoza kana ngwe. Tala na ko betisa mama matière na ko regretter. Finga li suka kana Naomi. Soko za mwasi otanga kama kila. Chaque fin du mois finga Naomi mobali no ko ta miniature. Mwana no ko ta miniature na sana makambu tout. Na yela kyo de kisasa. Ngana yela kyo na matela kyo de avion. Finga li susu Naomi. Benga Naomi. Yo mtu engagé Naomi. En plus, tu peux pas comment non parce que si vous tourner le lobo na SB ko tourner na nini na famille de botate. Bozo bon théâtre. Bozo bon théâtre. Mana naza photo moi ne moko. Ayebi naza photo moi ne moko. Yani. Salut, bonjour, la bande de cognons de partout où vous êtes, la 5 continents, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, c'est-à-dire de partout où vous êtes, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la grande famille, nous sommes venus aujourd'hui juste pour nous informer que le award, bon, on a qui l'année passée. Oui, l'année passée, le fan de Belleville Télévision, le fan de Bellard, organisé qui ni award oyoyo pona ko sepelisa ba artiste nyonso o ba lekaka par Bella Production ko récompenser bango ko mtalisa bango ndenge baza motuya tolobi te ke ba o bazwa kite baza motuya te tolobi bongo te po biso congolais tozala na problème ya compréhension mama B52 alobi te ke ba o bazwa ki trophée te bazala ki importante fanatique ya Bella Production, fanatique ya famille Bota, comment ko organiser chaque année pour ko award ou pour ko honorer artiste ou sepeli ici bango pour ezalaka vote pelisusu. Donc cette fois-ci, salaka yango bango moko batu complainant qui batu discuter qui même pourquoi bozo salango bino moko s'il y a quelque chose il faut nous contacter. C'est pourquoi toye bomoni affiche o eza awa détail o eza a bo benga numéro o eza na se awa te po so bo bengi numéro o ozwa no eloko te
information à sûreté benga numéro o ezali awa ya plus 33 okozwa ba détail nyonso soki olingi osunga o contribuer, ok, soki olingi o contribuer na événement oyo ezosalama bientôt awawa. En tout cas oza bienvenue. Numéro ezali wana ba détail nyonso eza wana na kati. Contactez biso na WhatsApp okozwa biso pe tokopesa yo ba détail nyonso olingi na éviter vidéo oyo ernine kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout o ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango eza la malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko sanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo za na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo eza na ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé eza na prix santé eza na prix yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849 na baleli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh nalela la mignonne botika nalela bébé oh nalela kina sala mignonne bongolia oh zéro lobezala kina 10 senado yo bongolia pona 1 yango zopesa posa kozongisa nga bébé na mbuma basala ba chaussée kaka pona ba voiture